ba misi ebele ba sosi bato maboki ebele ba sosi ba tiktokers ebele ba sosi bato ebele na société baza ba sosi na communauté baza ba sosi na bato baza na ba salon de coiffure bana sorcellerie. Ok, tout na Fifi Miss Yolo botu na liwa ya Mireille ya kufa yende spirituellement nazo ba physiquement spirituellement Mireille ya kufa yende bana ba boma Mireille et puis ba boma ki baza kombe na groupe wana et puis ba boma ki pona nini botu na Miss Yolo komo na Fifi soka wangani ube alobite boya ko yebisanga ngana yebisa bino ndenyi Mireille na kufa ki et puis bana baza associé na liwa na ye bokende botu na komo na botu na mwasi mo komo ne top soki top mabomenga mama top bokende botu na ye botu na Gabriel fille mama boko Gabriel ya théâtre Gabriel botu na ye pululu akufa indeni botu na ye pululu akufa indeni banani bazana liwa sima liwa pululu botu na garçon moko mone Dudu Supu ya maboke na ibi bango te bakomo na bango isa bato na kangi na sosele botu na bango pululu akufa ndeni banani baboma pululu bakosela mwasi ya pululu ke ye muto sima ya pululu ya liwa pululu botu na bango soki ba yebisi bino te bozonga ngana oyesa bino banani baboma pululu epi ndenge baboma ye botu na mwana moboye aza na poto soki de Londres soki de Londres faisait José de Londres lo mwande wana botu na ye pululu akufa ndeni banani baboma pululu botu na bango soki bawangani bayebisi balobi bayebi te bozonga ngana oyesa bino bato baboma pululu na ba musicien na bino basire no bakena osigner na ba contrat na mama musique na yebi bango na kangi ba mission wana sorcellerie na tuni bango ndeni bakasimba bakisi na se mettre en contact na ba sirène na bango na zoyebisa bino makambo bana nanga baza ba confirmer pourquoi na zolo baboy ezalo wala garçon mo na zo mona wa kombo na ye Mike Alambai ayembaka bongana yuka ba misiki na bango te na yebika quelque sana papo ba scandale créé ki na makamone ba na mosi na ceci cela batinela ngani na ye ke na analyse ngabi oiza babuzo bana analyse blo te mais na lobaika ke bon ya mamu na bango ba couple voilà ba bungsa voilà na kota apela bio profondément te po bigenga façon ngana za na kipa apena makambo pene le kani on te malgré na yibi ba congolais tellement baza charnel basambela lokuta basambela solo penate eza pasi bayeba nani azanganga nani azandoki nani azanganga po zandoki aza magicien ya pasi bayeba na yebi vous comprenez l'instant le déjà Mike c'est pas juste que aza na makambo ya mulili ya bakisi Mike c'est un sorcier Mike Alambai aza sorcier bonina répéter mususu Mike Alambai aza sorcier avant azala na makambo ko bakisi bani aza na sorcier na kangaki na décembre ao na ba début décembre bana nga bayebi na interview ki bokata vidéo bokino laksaye skona kama asko ke na kongwana ba passer baza soki ba sorcier ba mitié liboso ba tantaki ba passer soki ba magicien ba mitié liboso ba tantaki ba passer na yebi connexion ni nyonso tango zoba ki na kangaki na tunaki ba nyonso aza connecté na bon makamunya sala na communauté aza surtout romanti na tourmentaki ici c'est le grand chef moni photo lo babo po moni ma musu sala madalomba ko zo yibate ya mo moni azolo ba makambo eza na ligne te atemi liboso cher mazoba makambo yo bato ba osatanda na mote aza na set romanti na kangaki bango nyonso chaîne na ye na kangaki bango voilà na esibino déjà boyeba ba mission à part ko simba kisi
mingi baza na kindoki ya ba congolais na okoma tina likolo ya ndoki aza mokonzi na bango na okoma bana nga bayibi na bakomba bato bana nga bokoma bakomba bato te botikanga na muto bana l'église na yebike boyebi bino bana taux d'avance po mambo boyebi bokoma bakomba te botikanga mona loba so mutu na moni mona église na komi kombo na ko bloquer puis na obimiso na nani donc kozala te songa na soloba yo avancer nga okoma bakombo po yebi po sinote na noyebi sa no suma mususu te oyo voilà donc Mike c'est un sorcier ok bo se déranger te à part ba bisimba simba na bango banango c'est un sorcier ngana kangaki na début décembre na kangaki na ndako na kangaki à travers moi cinéma wavana na London na yando kipe donc na otanga ko mo cinéma embalasima ba makango na bazama ba sorcellerie azara na London na kenda emokin ba bimaka akanga ba onyo na sorcellerie yo Mike kwana na tuninga bi por bi nga Mike nga yo Mike na o Mike kala Mike usa ninya tema na kanga mo cinéma bazaki sura mo cinéma na sorcellerie ai bisinga mama sala ba délivrance na ibite so sala ba délivrance mais ai bisinga sala ba délivrance lokuta ba itizaka batu po babimba basa ba délivrance lokuta daza faux passer ana sorcellerie à part bisimba simba ana sorcellerie ok voilà boyebe que c'est aza parmi ba sorcier il peut se connecter na ba sorcier belé ya Congo ok mbala sima na otanga koma mususu na hall na yi na musala mama kindoki boyeba mama na zoloba na za wanted mais zoloba na ngelote donc na ça déjà ça na ça affiché bango bayibi que ça na affiché ayibisa bango que na ça très dangereux pourquoi na ça très dangereux pour na détruire royaume ya bango tout na ba ntoki mikemi ba Londres bango tout na ebele na kangi bango ba musu voilà ba wana kuta mikemi na otanga bango na moté po boyibi na moté mais peut-être na oyi bisa bato ba quartier voilà ndani yo mikitsa ba niveau na te po voilà ba le bien l'autre donc il faut na lo baba oyo bazali boso na po ba mvuta kabino sangi bino boyeba ok ba misi bele bana sorcellerie na pesa moi natanga suma moi kombo dendo ki mususu oza ke po ba zebele na manotala ba video na bando ya de temps en temps na bando tanga ba komona ba na ba TikToker so ba TikTokers eza na TikTokers mo komona Bernice Boss aza sorcier nakangaki ko des fois tant nakangaki na ba garçon mususu de Londres nakangaki bango groupe mo ba egi groupe mo Bernice Boss voilà na ibi bango te donc tant ba pesa ba komona na lukiango na TikTok na tuni bango eza yo eza ngai voilà Bernice Boss ana sorcellerie botu na mususu isa suna Karine Pandora voilà bozomona ba komona bango na so bozomona na otala ba komona bango donc voilà Karine Pandora ana sorcellerie mususu komona nani Fifi Siwa ana sorcellerie ofuza muto maboke Barcelone voilà aza muto maboke fuza voilà Barcelone ana sorcellerie musoso ki Alain Mabana bino botala ba théâtre aza muto théâtre fuza voilà comme on a luka yefi aux États-Unis comme on yango comme on Melissa azana na États-Unis na Texas ya azana Texas TikTok na ye ezala soki Chimel Ntumba soki lo mone comme on Melissa faut ateka ba produit ou bien asala ba produit ou bien voilà asala émission soki na TikTok soki na mwana moko comme on Christian voilà donc aza sorcier nakangaki na ndako na donc bango nso nakangi bon de toute façon
Voilà, moko susu azawa babengaka soki Mama Congo. Tant nakangaki apesanga komona ya solo soki ma ville voilà ilo mwani wana tellement na wanokoma bana na tunyo uzana na ibiote uzana o babenganga Mama Congo na kono communauté na sala ba su ba konike su biloni voilà su acha makele na aza sorcier. Voilà, eza suna mususu ba esinga ki aza su ina Canada komone Mervin, voilà, aza sorcier. Grâce mbizi aza sorcier. Ok, na opesa mino po baze bile na opesa no baza no liboso bato aza sorcier so ba wangani bozongelanga nazana masolo na bango apa ko mentionner ba komona bango na masolo na bango na sima o izaki bo comprendre que bana sorcellerie. Voilà, na suki na wana po na lelo. Voilà, ba komo suiza depuis de temps en temps na wandoya na lotanga ba kombo na bango moko mususu sui komo ne suki amour aya na maboke. Voilà, a peine sorcellerie. Voilà, na sentanga de Gabriel. Voilà, voilà, le reste na ozotan tant na oyamba la sima na otanga ba komo na bango. Voilà, donc na yebiki ba Congolais mingi baza charnel ba comprendre mama nazo bate na été po ndimanga mais na pelisi mwinda po bato basana mulili ba mona clair eza oloba nini omoima mona ba komo nazo lobo ngana kangi bango na sorcellerie na fonctionner na puissance yango mona na sala ba délivrance bobo ke na ba Facebook mona ba délivrance mona ba na ba TikTok na tchaka ndam na ba video musu na tchaka ko tuti na sala délivrance na guérisaka na fonctionner na puissance. Voilà, sorcellerie ko teza ilo mo pa donc tant on était déjà ba Belzebub baza mu konza ba démon na ba sorcier blo pa ba sorcier ba ilo ma pa. Voilà, na kangsa ba mota 30 na butumo so na kangi ba na benga na bano pesa mo ba bani ba commandement. Donc ils a grâce nzamba pesinga ya fonctionner donc sorcier nazo tini nazo kutango lo bela bango ils a pour bino boyoka baza ilote bana ba ilote ça prouve que na Congo bato asambela solo te mingi basambela solo te na Congo. Eza na mama mo na Belgique awa azandoki azamdoki munene na kangi bambale bele ba plus de 4-5 fois na ba place belé o sona sambeli batu mo na kangi ou bien na kangi na bengi po nako ngaso na kangi nako benga yondoki nako atane na vandi boy nako benga ndoki nako kangai na bengi bazotalanga nazana besoin nako kangai so na ini na iba net ba ona cité nako benga esprit na siko nako kangai. Vous comprenez niveau façon de fonctionner. Donc bayibi mama na solo question na mentionner comme na bika et a manifester bo yoka mais ce que na osana besoin mutu po aloba na kati ya mutu wana bozo comprendre. Donc na kozwa yo o muzotalanga na bibon nazo benga par exemple ba komo na tanga na bi nazo benga yi aloba na kati na yo. OK, all right, pour mutu mo ça na pona na solo na asa conversation pour vous comprendre façon mo ba façon de fonctionner puissance. Donc so na yibindo na chaka na bebo na olobi ndoki na oloba na muno na yo. OK, a manifester pa na pour il faut mutu mo nzoto mo za na po aloba na obenda yi na obenga yi na obenge yo kingandi allez manifester a manifester pa mutu na oloba allez bo comprendre eza na fonctionner puissance na bi na ba Congolais boyi mambote na fonctionner puissance ba na l'église ba yebi baza ba confirmer ya kama be ba passer bele baza ba sorcier ba monsieur bele ba sorcier ba toma boki bele ba sorcier ba tiktoker bele ba sorcier ba te bele na société baza ba sorcier na communauté baza ba sorcier na bato baza na ba salon de coiffure ba na sorcellerie. OK, tout na Fifi Miss Yolo botu na liwa ya Mireille
Mireille ya kufa yende spirituellement nazo ba physiquement spirituellement Mireille ya kufa yende bana ba boma Mireille et puis ba boma ki baza kombe na groupe wana et puis ba boma ki pona nini botu na Miss Yolo komo na Fifi soka wangani ube alobite boya ko yebisanga ngana yebisa bino ndeni Mireille na kufa ki et puis bana baza associé na liwana ye bokende botu na komo na botu na mwasi mo komo ne top soki top mabomenga mama top bokende botu na ye botu na Gabriel fille moi maboko Gabriel ya théâtre Gabriel botu na ye pululu akufa indeni botu na ye pululu akufa indeni banani bazana liwa sima liwa pululu botu na garçon moko mone Dudu Supu ya maboke na ibi bango te bakomo na bango isa bato na kangi na sosele botu na bango pululu akufa ndeni banani baboma pululu bakosela mwasi ya pululu ke ye muto sima ya pululu ya liwa pululu botu na bango soki ba yebisi bino te bozonga ngana yebisa bino banani baboma pululu et puis ndenge baboma ye botu na mwana moboye aza na poto soki de Londres soki de Londres faisait José de Londres lo mwande wana botu na ye pululu akufa ndeni banani baboma pululu botu na bango soki bawangani bayebisi balobi bayebite bozonga ngana yesa bino bato baboma pululu na ba musicien na bino basire no bakena osigner na bango contrat na mama musique na yebi bango na kangi ba mission na sorcellerie na tuni bango ndeni bakasimba bakisi na se mettre en contact na ba sirène na bango na zoyebisa bino makambo bana nanga baza ba confirmer pourquoi nazo loba boye ezalo wala garçon mon nazo mona wa kombo na ye Mike Kalambai ayembaka bonga na yuka ba misiki na bango te na yebika quelque ça na rapport ba scandale créé ki na makamone ba na mosi na ceci là batinela ngani na ye ke na analyse ngabi oza ba buzo ba analyse ablo te mais na lo baika ke bon ya mamu na bango ba couple voilà ba bungsa voilà na kota apela bio profondément te pour yebi nga façon nga na za na kipa apena makambo pene le kani on te malgré na yibi ba congolais tellement baza charnel basambela lokuta basambela solo penate eza pasi bayeba nani azanganga nani azandoki nani azanganga po zandoki aza magicien ya pasi bayeba na yebi boyebi vous comprenez l'instant le déjà Mike c'est pas juste que aza na makambo ya molili ya bakisi Mike c'est un sorcier Mike Kalambai aza sorcier bonina répéter mususu Mike Kalambai aza sorcier avant azala na makambo ko bakisi bani aza no sorcier na kangaki na décembre ao na ba début décembre bana nga bayebi na interview ki bokata vidéo bokino laksai skona kama asko ke na kongwana ba passer baza soki ba sorcier ba métier de boso ba tantaki ba passer soki ba magicien ba métier de boso ba tantaki ba passer na yebi connexion ni nyonso tango zoba kina kangaki na tunaki ba nyonso aza connecté na bon makamunya sala na communauté aza surtout romanti na tourmentaki ici c'est le grand chef moni photo lo babo po moni mamusu sala madalomba bozo yibate ya mo moni azolo ba makambo za na lignité atemi liboso cher mazoba makambo yo bato ba osatanda na mote aza na cette tourmente na kangaki bango nyonso chaîne na ye na kangaki bango voilà na sibino déjà boye ba mission à part ko simba kisi mingi bazana kindoki ya ba congolais na okoma tina likolo ya ndoki aza mokonzi na bango na okoma bana nga bayibi na bakoma bato bana nga boko bakomba bato te botikanga na muto bana l'église na yebike boyebi bino bana taux d'avance pour mambo boyebi
boko ma kombo te botika mona loba so mutu na moni mona église na komi kombo na ko bloquer puis na obimiso na nani donc kozala te songa na zoloba yo avancer nga okoma ba kombo po yebi po sinote na no yebisa no suma mususu te oyo ya voilà donc Mike c'est un sorcier ok bo se déranger te à part ba bisimba simba na bango nango c'est un sorcier ngana kangaki na début décembre na kangaki na ndako nanga na kangaki à travers moi cinéma wavana na London na yando kipe donc na otanga komo moi cinéma malasima ba makango na bazala ba sorcellerie azala na London na kenda emokin ba bimaka akanga ba onyo na sorcellerie yo Mike wana na tuninga bi por bi nga Mike nga yo Mike na o Mike kala Mike usa ninya tema na kanga moi cinéma bazaki sura moi cinéma na sorcellerie aibisinga mama salaka ba délivrance na ibite so sala ba délivrance mais aibisinga sala ba délivrance lokuta ba itizaka batu po babimba basala ba délivrance lokuta daza faux passer ana sorcellerie à part bisimba ana sorcellerie ok voilà boyebe que c'est aza parmi ba sorcier il peut se connecter na ba sorcier belé ya Congo ok mbala sima na otanga koma mususu na hall na yi na musala mama kindoki boyeba mama na zoloba na za wanted mais zoloba na ngelote donc na ça déjà ça na affiché bango ba yibi que ça na affiché aibisa bango que na ça très dangereux pourquoi na ça très dangereux pour na détruire royaume ya bango tout na ba ntoki mikimika ba Londres bango tout na ebele na kangi bango ba musu voilà ba wana kuta mikimika na otanga ba komona mote po boyibi na mote mais peut-être na wo yibisa bato ba quartier voilà ndani yo mikitsa ba niveau na te po voilà ba le bien l'autre donc il faut na lo baba oyo bazali boso na po ba mfuta kabino sangi bino boyeba ok ba misi bele bana sorcellerie na pesa moi natanga suma moi kombo dendo ki mususu oza ke po ba zebele na manotala ba video na bando ya de temps en temps na bando tanga ba komona ba na ba TikTokers so ba TikTokers eza na TikTokers mo komona Bernice Boss aza sorcier nakangaki ko tout des fois ta nakangaki na ba garçon mususu de Londres nakangaki ba groupe mo ba igi groupe mo Bernice Boss voilà na ibi ba ngote donc ta ba pesa ba komona ona lukiango na TikTok na tuni bango eza yo eza ngai voilà Bernice Boss ana sorcellerie botu na mususu isa suna Karine Pandora voilà bozomona ba komona wana so bozomona na otala ba komona bango donc voilà Karine Pandora ana sorcellerie mususu komona nani Fifi Siwa ana sorcellerie ofuza muto maboke Barcelone voilà aza muto maboke fuza voilà Barcelone ana sorcellerie musoso ki Alain Mabana bino botala ba théâtre aza muto théâtre fuza voilà comme on a luka yefi aux États-Unis comme on yango comme on Melissa azana na États-Unis na Texas ya azana Texas TikTok na ezala soki Chimel Ntumba soki lo mone comme on Melissa faut ateka ba produit ou bien asala ba produit ou bien voilà asala émission soki na TikTok soki na mwana moko comme on Christian voilà donc aza sorcier nakangaki na ndako na donc voilà bango so nakangi bon de toute façon voilà moko susu aza babengaki soki Mama Congo ta nakangaki apesanga komona ya solo soki ma vin sur ma ville
ma ville voilà ilo mo on a tellement na ko bana na tunyo zanani na ibiote uzanani o babenga nga mama Congo na ko communauté na sala ba su ba konike su biloni voilà su acha makele na aza social voilà eza suna mususu ba esinga ki aza su ina Canada comme on est Mervin voilà aza social grâce mbizi aza sorcière ok na pesa mino po baze bele na pesa no baza na liboso bato a sorcière so ba wangani bozo ngelanga nazana masolo na bango apa ko mentionner ba komona bango na masolo na bango na sima o izaki bo comprendre que bana sorcière voilà na suki na wana po na lelo voilà ba komo suiza depuis de temps en temps na wanoya na lotanga ba kombo na bango moko mususu sui comme on est sur amour à na maboke voilà à peine associé voilà na c'est un Gabriel voilà voilà les restes nous autant tant on yamba la cima na autant va comme on bon voilà donc na biki ba congolais mingi baza charnel ba comprendre mama nazo bate na été pour ndimanga mais na pelisi mwinda po bato basana mulili bamona clair eza olobani omoima mona bakoma nazo lobo ngana kangi bango na sosele na fonctionner na puissance yango mona na sala ba délivrance bobo ke na ba Facebook mona ba délivrance mona ba na ba TikTok na cha ndam na ba video musu na cha ko tuti na sala délivrance na guérisaka na fonctionner na puissance voilà so c'est les gouttes ça il au moins pas donc tant on était déjà Belzebub baza mu konza ba démon na ba sorcier bleu pas sorcier ba ilo ma pam voilà na kang sa ba mota 30 na butumo so na kangi ba na bengi benga na ba no pesa ba bani ba commandement donc ils a grâce nzamba pesinga ya fonctionner donc sorcier non so tini no so kutango lo bela bango ils a pour bino boyoka baza ilogote bana ba ilogote ça prouve que na Congo bato basambela solo te mingi basambela solo te na Congo eza na mama mo na Belgique awa azandoki azamdoki munene na kangi bambale bele ba plus de 4-5 fois na ba place belé o so na sambeli bato mo na kangi ou bien na kangi na bengi po nako ngaso na kangi nako benga yondoki nako atane na vandi boy nako benga ndoki nako kangai na bengi bazo talanga nazana besoin nako kangai so na ini na iba net ba ona cité nako benga esprit na siko nako kangai pour comprendre niveau façon de fonctionner donc bayibi mama na solo et so na mentionner comme na bika et manifester bo yoka mais ce que na ozana besoin mutu po aloba na kati ya mutu wana bozo comprendre donc na kozwa yo o muzo talanga na bibon nazo benga par exemple ba komo na tanga na bi nazo benga yi a oloba na kati na yo OK all right pour mutu mo sa na pona na solo na asala conversation pour comprendre façon moko ba façon